bandeko na nga bomono nga na omona boyoko nga na oyoka awa bolingo ya papa JR na Siana eye mabe Siana oza mwana mabe Siana mwana mukie boye Siana ka obomona oyo asigné papa JR na ebisi bino match eza ya kobeba donc makambo eza somo awa bomona bino moko bolingo ya papa JR na Siana. Alors mbote bandeko na nga mbote bandeko nyonso obolanda Irsil Botelo TV mbote esika nyonso bozali joyeux Noël na biso nyonso babonane na biso nyonso bandeko lelo na yekolakisa bino bolingo ya papa JR na Siana donc balobi awa faux na oyebisa bino amour fou papa JR na Siana. Alors na pesi mbote na bandeko balanda Irsil Botelo TV boze belé vraiment obolanda biso boze belé obosoutenara biso boze belé oyo bolingara biso ba merveille na nga na bino nyonso esika nyonso bozali ba merveille na nga na batu nyonso o basoutenara chaîne na biso ekende liboso ba merveille na nga na batu nyonso vraiment oyo bazalaka wana pona biso. Donc batu nyonso o bazalaka wana pona Irsil Botelo TV ba merveille na bino nzamba lola asala bino bolamu ebele bandeko na nga lelo toye na likambo o liboso na bino lelo toye na analyse oyo ya Siana na papa JR yango na pesi merveille na papa na biso JR kitoko mubia JR kitoko mubia na Londres yepena a changer nationalité donc ba yaza na nationalité français JR kitoko mubia na Londres papa na biso moko ya makasi donc ba meilleur vœu na yo esika ozali nzamba lola batela yo merci pona nyonso donc yo mo yebi kaka ba meilleur vœu on pe koto to moni papa na biso Jimmy Bela ou mama esika mambwe bandaka balobi force de force papa Jimmy Bela ou esiko zali ba mbote na yo tolinga yo mingi donc tolinga yo mingi toki jamais koleka sans to souhaiter ou ba meilleur vœu papa Jimmy Bela ou ba meilleur vœu na yo esika ozali bandeko na nga ba mbote na bino nyonso ba o bolanda Irsil Botelo TV ba oyo vraiment bo soutenir la chaîne na biso kende liboso ba o bo bengara biso ba oyo bo komelaka biso ba meilleur vœu na bino esika nyonso bozali car nde toyebisaka bino so eza mbalano ya liboso otrouve Irsil Botelo TV donc so eza mbalano ya liboso omoni chaîne na biso so eza mbalano ya liboso ofréquenter Irsil Botelo TV ndeko na nga osabone okommente olike opartager et osa malamu mingi ba partage na bino esungara biso en tout cas to adora ba partage na bino yango nazanga te kobondela pona bato ba partage la chaîne na biso donc partager sika nyonso zali nzamba lola kupambola yo partager na Facebook partager na WhatsApp partager partout au kotala biso nzambe akopambola yo bandeko na ngai mama na biso Linda Bukulu ba meilleur vœu mama princesse Alegria ba meilleur vœu mama Madeleine Akeita ba meilleur vœu boza vraiment ebele ba meilleur vœu na bino epai wapi oyo bozali. Toye na histoire o lelo, toye na histoire ya Siana, toye na histoire ya papa JR pona koyeba eloko nini oyo ezoleka. Bandeko numero na nga eza liboso na bino wana numero na biso eza wana liboso na bino soki olingi o contacter Irsil Botelo TV numero na biso eza wana oza na remarque oza na suggestion oza na eloko moko o olingo sala donc ozana magasin na yo ozana business na yo moko olingi pub nango eleka donc olingi to sala publicité nango contacter biso na Irsil Botelo TV tokosola na yo ekoleka dans le calme. Alors numéro na biso zawana le 25 décembre là je vous signale déjà que le 25 décembre c'est mon anniversaire. Alors ce que lingo souhaiter Irsil ba joyeux anniversaire lingo souhaiter Irsil Botelo TV ba joyeux anniversaire na bino alors numéro na biso eza wana pona batu nyonso o bamoni bako souhaiter nga ba joyeux anniversaire ekozala malamu mingi. Lelo toye na papa JR toye na Siana. Siana aza mwana muke par rapport ya papa JR o bino boyebi o pe bozo mona pe wana kutata ba yebi siote yo moko talaka o moni te Siana aza mwana muke papa JR aza mukolo. Tozo mona na monda lelo
ba fille bakomi na vitesse ya makasi. Na monde lelo bako ba fille bakomi na vitesse ya Android. Na monde lelo ba fille bakomi ka ba mona ye abimé na mwa papa pupa moko boye, abimaki na mwa mokolo moko boye, ba mona ya sombaki iPhone, ba mona ya zo foutre l'appartement, ba mo surtout na vitesse ya TikTok. Ba fille baza capable ya osala nyonso na monde lelo. Pourquoi? Pour la vitesse ya TikTok bandeko nanga. Vitesse ya TikTok lelo bana basi bazo sala nyonso na vie. Bana basi ba capable obimana mibalo ba o bazata ba même âge na ba papa na bango te ba o ba leki ata ba papa na bango na âge. Lelo ba fille bazo bimana ba koko msolinga. Aolinga mobile mo o aza komi déjà koko. Surtout so carbozueza. Azana ekuna te ba tenir compte te ke ba bloko ba sala lobby eko causer bango problème. Il y a beaucoup de filles au bazo tenir compte nango te. Ndeko nanga na invité on a Candy Star, Candy Star ezali bongo chaîne deuxième chaîne ya maman na biso Belle Vie, ceux qui vraiment na nous s'abonner na Candy Star te tokei na Candy Star to landa film au titre nango eza oncle Bados. Tokei to ke kolanda titre oyo to landa film oyo okozala donc ekopesa yo leçon de vie na makambo ebele. Bato nyonso bolinga Belle Vie Candy, bato nyonso bosabona na Belle Vie TV. En tout cas tokei na Candy Star boko sepela, tokei na Candy Star boko zala desu te, tokei na Candy Star to consommer pe ba film oyo lekaka ya Candy Star ezaka ya mama na biso Belle Vie Candy. En tout cas tokende ko s'abonner kuna to consommer film oyo ezo leka siko na Candy Star. Siana azobima azaki aza fille atanga na université nani papa JR aza professeur ya université. Alors Siana abima na papa JR eza ba réalité auto vivre leo na monde lelo. Eza ba réalité auto mona na vie réelle na monde lelo. Lelo ba fille ebele ba baby sa ba vie na ba na université likolo bima na ba professeur. Lelo ba tate bele ba baby sa bana bato mikie likolo ba sentiment nzoto. Boyebi combien de papa o ba baby sa bana bato mikie. Boyebi combien de filles o ba baby na université azaka na nanda kwa azaka na mwana nda kwa bebara na ete metanga ke ko fréquenter université ba molimo musie côté lié a baby likolo ba ninga a boyebi combien de filles o ba baby. Alors tant que monde a ba film aboye et ça la rabiso makasi et pe ça rabiso force ya kuyaka liboso na bino pona koya ko sala ba analyse c'est un lo ba film auto komi kotala lelo. Ba fille ebele ba obebisa ba vie na bango, ba fille ebele ba otala ka lelo ba otala ka 2023 bango batala ka soki eza samedi atali le samedi azo viser na futur te. Ba fille ebele ya yo bimi na batata baninga après to komi na ba 2026 okomo luko bala, après to komi na ba 2027 okomo kanga bandoki na vie. Non, yo mokomi loki vi na yo. Yo mokomi loki vi na yo. Lelo ba jeune fille ba osalango omona mutu mususu akutu camarade na yo ayebi na papa na bino mais asigné aketi likola lingine papa bino. Surtout soka bwana eloko ba bengi mbongo. Combien de filles ba comme otambo na nzela na boule ke moi papa mobo moi pasha moi mkolo papa mobo mkolo alinga na ye. Combien de filles ba otambo na biloko na makanisiana na nzela. Combien de bana basi o ba comme otambola lelo otambola jelo kwa na tango na mutu. Ndeko bo bebisa ba avenir na bino. Lelo yo tali lelo tali ka présent o sali yango mais o tali futur na yo te. O tali te lobby kuna. Ale moi mobala bato jeune garçon bato auta na so ki wapi. Aya balio ayebi parcours na yo te. Ayebi to leka ndenge nini ayeka abalio atio na ndaku na o komi problématique. O komi comme olo memele bonheur o komi komemele malheur. Eza pasi. Félicitations à l'équipe Mombaya Candy Star. En tout cas, maman a Belle Vie Candy. Félicitations pour osa vraiment likolo. Osa vraiment likolo Candy Star. Félicitations. Félicitations. Film oyo eza film moko. Et pesi leçon na bato belé. Na bato ebele tala soto ke na para mame étoile yambisi yana na ndaku na ye croyant que siana azaka mwana classe au mobile na tangisaka mame étoile azozwa siana lokwa koko na ye
Pour papa JR azalo kwa koko epasiana. Azalo kwa koko epasiana. Mais or mame tola zozo na ba angle mususu. Nzoka yepe siana na papa JR bazana baona ba relation na bango mususu. En tout cas eza pasi. Eza pasi makambu to mona o to banda o vivre ngo to banda o mona ka lokola ba théâtre mboka na biso ba théâtre biso lukuta mais makambo to vivre lelo na ba théâtre mboka na biso yango to vivre na ba vie normale. Likola vitesse ba mona muta ofutela na appartement, likola vitesse ba mona na volant, likola vitesse ba mona be ba fille ba komi ko signer ba tata ba ninga. Au moins une jeune fille moko ya 20 ans 25 ans mais azobimana papa moko a 60 ans 70 ans aza kuna te. Toko mona nde ba obimisa ba vidéo. Dernièrement toti mona vidéo tel moko boezika ki to moni bato ba bimi kuna mona papa moko mukolo abimina mona moko mukie eza soni. Tala nde bozo loka génération bino moko. Ba génération lelo eza pourri. Pourquoi bozo loka yango bino moko? À l'après 5 ans 6 ans okomo kanga tata mwasi ndoki noko ndoki noko loka ote oyebi combien de bolumbo ba tata bato oyo mona combien de kolokama oyo moko mema na vie na yo. Après lobi oloba na famille o balingi yo te. Après lobo bando libala ezo ya toki kota mangenge ngo ke sambela. Lobi kuna nzamba ko peso libala mais a peso libala oyo ozana ngo kimia te. Kande yo tungisa ba foyer batu ndepe batu ba tungisa ba foyer na yo. Eza bien te. Eza bien te. Comportement ba jeune fille. Tala pe koto mama ya siana yepe kaka doke o balobara fufu de même mbadi. Ye pa zoyeba kobokola mwana te. Eza makambo eleka lelo. Leo na ba famille ebele mama ba parents bakoma mwana asalaka te. Mwana asalaka te. Mwana azo dépendre na bino. Mais mwana osomba iPhone 16 soki 15. Omoni mwana na iPhone 15 otuna te mwana oziango wapi. Mwana o dépendre na bino ba parents. Mais mwana osomba biloko o eza au-delà. O bino ba parents bokoli kosombela mwana te. Sans même qu'on vérifie, moi na azosomba biloko o mbongo azozwa owapi. Mwana obimaye na kitunga wana pesi mama ya leona tolamba bwe. Mama otuna te mwana asalaka te. Akoma la patrona ndeni. O mwana mutu na Kongo musala tata ko defisa babuda pamba o adefisa te. Mais aomi benga la patrona. La patronne par rapport à quoi? Yo musalate elo komokote mais o beti tolo tuti tolo ngana la patrona. La patrona ya nini? Ba fille ebele ba obebisa ba vie na bango. Ba papa ebele ba obebisa ba vie ya bana batu. O mona papa moko ana mwana ya ajuana. Musukutu ana bana mikolo. Makelinga kama mwana moko mukie pono obebisa vie ya bana batu. Eza bien te. En tout cas, na invité bino nyonso bandeko nanga o nana leki na Kandi Star te. Na invité bino to kende kuna na Kandi Star. Eza deuxième chaîne ya Mama Belle-Vie. To kende na Kandi Star, to kende ko s'abonner kuna. Donc to yeba famille bota to zaka na Belle-Vie TV to zape na Kandi Star. Donc to kende na Kandi Star to s'abonner, to commenter, o s'abonner, commenter, liker. Et ça malamu mingi. Partagez ma vidéo, partagez ma vidéo. Tala théâtre au titre dango oncle Dados ou ce qui bados. Landa yango bien, landa yango tina suka. Oko comprendre histoire o. Eza histoire moko. Eza vraiment histoire moko ya bien. O ezo ko éduquer. Eza histoire moko ya kitoko makasi. To landa histoire o e ozala bien. To kota to s'abonner, to tombola Kandi Star. To mona mama na biso Belle-Vie quand tata ngona ba community na ye na community na ye ya Belle-Vie TV. Alors banda le to yeba ke famille bota oza famille bota yeba ke to zaka na Kandi Star to zapena Belle-Vie TV. Alors to kende ko s'abonner massivement na Kandi Star, to partager ma vidéo, partager ba théâtre o ezakuna, aimer, commenter, liker et osala malamu mingi. To tombo la chaîne wana eza vraiment ba histoire moko ya bien. Na landi yango lelo na moni penza oui ba histoire moko ya kitoko banda na banda olandango ba histoire moko ya kitoko makasi. Alors merci na bato bolinga Irsil Botelo TV, merci na bato nyonso bo soutenir biso.
en tout cas boze belé o bolingakanga boze belé o bosoutenaka musala na ngai kende liboso. Alors na pesi bino kaka merci na musala nyonso o bozo sala pour na chaîne na biso. Nzamba lola apambola bino, nzamba lola azala likolo ya misala na bino. Bandeko na ngai meilleur vœu na bino nyonso, meilleur vœu vraiment na bino nyonso, ba Noël malamu, ba bonne année malamu na biso nyonso. Numéro na biso eza wana pona ba remarque na bino, numéro na biso eza wana pona ba makambo nyonso o amoni kaza na besoin contacter Exil Botelo TV, oza na remarque moko, oza na publicité moko lingi leka par chaîne na biso, oza na proposition moko, en tout cas oza welcome na kokomela biso. Numéro na biso eza wana liboso na bino. Alors n'oubliez pas que le 25 décembre c'est mon anniversaire. Appel na yo, message na yo pona Exil Botelo TV et osala ye kitoko makasi. Wana tokomi na suka ya analyse na biso comme conseil ndeko nanga balobaka ya malamu to copier ya mabe to buaka. Alors landa histoire oyo eza histoire moko e osala yo bien e ko fongola yo mémoire e ko teya yo ebele. Lelo tokoma ozo ba théâtre tokoma ozo ba conseil na ba théâtre lelo kala to banda ko buaka ba théâtre, mais lelo ba théâtre lelo comment otie théâtre aux yeux vraiment maman na conseil. Alors lelo tokoma otala ba théâtre pona buzo ba lisute. To comment otala ba théâtre te poto to sepela ceux qui soit to se kamete comment otala ba théâtre ba histoire ya lelo ezo soutenir biso, ezo sunga biso na ba foyer na biso, ezo sunga biso makasi. Encore une fois félicitations na mama Belle-Vie. Ndeko nanga yo o koti na chaîne na biso mbala liboso, c'est vraiment première fois na yo o visiter Exil Botelo TV. Alors a tozala kaka na principe moko tango koti o s'abonner. Tango s'abonner ou fini cloche de notification pour que prochainement tango tokotia lisusu ba vidéo na biso et comme la yo esika nyonso okozala. Alors tango fini cloche de notification ok na partage sunga biso na partager vidéo oyo toza na challenge na biso o to lança qui avant 2024 pardon tokokisa 25K. Alors toza déjà na 28K, totikali na 200K, totikali na 2K pour que tokokisa 25K. Alors ndeko sunga biso na ba partage nzamba lola akopambola yo. Partagez massivement vidéo na biso, partagez na WhatsApp kande na ebisaka bino. Okoti na WhatsApp na yo o partager na ba ami, okoti na Facebook o partager na ba ami, partagez tina ba messenger, publier na ba page nzambe akopambola yo. Wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite. Meilleur vœu à tout le monde. Bisous, bye.